surpris donc il va audio que non la sœur Zawadi a lobby que non azana zemi ya pasteur Mike Kalamba. Ah bon? On va que non azana zemi ya pasteur Mike Kalamba. Donc il faut tout secret basi ça fika ina fika. Na koki ko confirmer que za sœur Zawadi bazo benga Zawadi sœur Zawadi. C'est que soi-disant aza chrétienne tienne. Alléluia sali voice audio que a commis na zemi ya Mike Kalamba. Est-ce que badi audio ba émission ba vidéo wana ezopesa nzambe lokumu na nini dadi siko naza komi tout neza analyse soki mbala ya suka babimena Mike Kalamba na ndenge ya sima po azaki na règle c'est que zemi ezalaki te wana koloba ya Mike Kalamba eza ya Mike Kalamba ndenge nini balisusu oza na zemi ya mutu mususu papa mobali yango aza na motema libanga o libende ayoka pasi te non mon makambo c'est comme ces films les montage non comprendre te Zawadi aza utilisé papa Zawadi aza utilisé rambote aza famille te Zawadi papa n'a pas ses conseils te maman na aza orpheline au moins ba comportement Zawadi ce qui basi ya poto ndongo zolo baba za bongo c'est que ba tout les belé mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Efada, thank you Fada, balandiyo so toujours bozora libakuya kwa ndabiso na kati ya chaîne na biso ya les Nazariens TV na cadre émission na biso table sainte vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba ya les Nazariens TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au président. Je dis un grand merci à Jira Oazan Sima caméra, pourquoi pas à mon frère Alain Kiakala Oazan régime le beau Kwanzabé. Le lot table sainte Nazana évangéliste et les bishop et les bienvenus bien au Wakapinga. Vous allez la 4e émission au lieu de ton soin par rapport il y a audio mo recommandé biso ba audio mo circuler en ce moment la carte à réseaux sociaux il y a la séance Zawadi Toyoki les séances Zawadi azo sur na ndeko na ya mwasi les séances Zawadi lobi ka azana zemi abi azana zemi comme na zemi wana ezaya ya pasteur Mike Kalamba ba sur la conversation na ndeko na e bon nous assure que donc audio est-ce que zemi wana ya pasteur Mike Kalamba ou les Zawadi Azoloba bon nazana évangéliste les bienvenus bien le bishop Mimi na mekolo na message ko benga ça la bien ba analyse na to meka ameka vraiment au fait l'émission analyse ba audio on a les autres circuler na kati ba réseaux sociaux il y a la sœur Zawadi avant d'abord on a présenté nous invité dans l'homme de Dieu les bienvenus bien on va capi l'évangéliste on sert à la régie à tiens sauf machin au ça biso vraiment bana nzambe lokumu le sang comme cause à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chose. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore.
Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Bafwa, bachala, vite amico, on a bichon, c'est le plaisir, on a Philomène, beaucoup à monter ma bivesse de Yombo. Pourquoi pas Jack Pro depuis France, on a dit que notre deuxième on remet ça le plaisir. L'ancien à la Giga, soit c'est ma caméra pour ma caméra. La présenté, nous invité dans le bienvenu, Bishop, bienvenue, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Dadi mon frère. Ça te dit l'homme de Dieu? Je fais grâce, merci. Qui m'a dit ça? Qui m'a dit Yamakasi. Moi, j'ai dit par rapport à nous, ça va dire encore on merci na bandeko tout, ba pesa biso confiance. Bazo croire na musalo tozo sala. Nzambe nanga pambola bino. Et na rosenga na bino bo fana malamu parce que on doit parler encore cet après-midi. Pour mettre un peu couper sa lumière sur certains points où batu baza na ba confusion na yango. Merci beaucoup. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Babi que non tout chose commence par la prière, tu vois groupe dans émission Kolo totiki émission na biso na maboko na yo to sengi na yo okamba biso nyonso tokoloba awa euta na maele na biso teni na bomoto kasi euta sous inspiration divine on fait que bato nyonso bazuli bakoko na biso bazala bénir et édifier au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, l'homme de Dieu, merci. L'homme de Dieu Narosenga d'abord régie, Achila Bissou d'abord audio ozo circulé, Oyoka, propos à la sœur Zawadi. Tu peux mettre sa clip, il y a Nzembunae, les autres on a déjà ça fait clip, mais les lots, tout ça surpris, tout qui va audio que la sœur Zawadi a le dit que non, Azana Zemi, il y a pasteur Mike. Ah bon? Oui, bon, nous sommes des journalistes, dans un journaliste. Mais dans la régie pas à la kaka lobo kanzambe atia biso d'abord audio oyo kayomo et puis tozonga osa été analyse cette voilà donc attends et pas bateau na Australie ukipanda tamaneno ifika Kinshasa unaona ukipambia hata hiyo hotel ipitikana Kinshasa usibambie vitu ya haya wangu hakuna donc il faut tout secret basi ça fika inafika si Dieu nini voilà l'homme de Dieu tu koyoka audio oyo ya Sœur Zawadi koloba keno azala zemia pasteur Mike Kalangai koka audio to yoke biso ngai na yo na elongwa ba abonné ya Nazarien TV analyse no sala selon ba audio oyo zo circuler. Merci beaucoup pour la question. Merci pe na audio to tu koyoka. Je crois réellement voir wana parce que ça audio. Tout ça tu analyse. Faut pas tout ça la analyse le rôle ba zoba to me quand peu non ko détailler non ko couper sa lumière en audio lelo sur par rapport à audio na koki ko confirmer que ça Sœur Zawadi to eza yete
parce que ça audio. OK? Dans audio, la possibilité est comment les gens mutu a imité peut voir mutu simbi pe. Mais si réellement les Ser Zawadi mutu asali audio wana pour les gens ils a publié na miso abatu et comme la batu nyonso, je me pose la question. Tobandi analyse na biso. Ser Zawadi to benge Ser Zawadi. To benga batu ba frère na ba sœur poani. Ceux qui baza ba Christou. Ceux qui baza ba chrétien. Ne to benga bango sœur, to bengi bango frère. Bazo benga Zawadi Ser Zawadi. C'est que soi-disant aza chrétienne. Si on est chrétien, il y a un objectif, ce qui est la likambu na ye, nyonso. Mon Christ, ce qui est la likambu. Et là, il y a un objectif. Et là, il faut épaisser le coup, mais pas ya Nzambe. Ce qui est Zawadi aza chrétienne, alléluia, sali voice, audio, qui a commis na zemi ya Mike Alambai. Est-ce que ba audio, ba émission, ba vidéo wana ezope sanzambe lokumu na nini? Est-ce que nzambe azozwa lokumu na yango? Na yogi lisusu ke abimisi nzembu. Nzembu wana abimisi. Abimisi yango pour la gloire na yango, pour la gloire de Dieu. Na sepeli pour abimisi nzembu pour la gloire ya nzambe. Siko ba audio na ba vidéo azosala. Ezopesa nzambe lokumu na nini wana 1 Dede Zawadi azoloba ke na audio toti koyoka aza na zemi ezemi yango eza ya Mike Alambai. Moi je me pose la question, alors qui va bimana Mike Alambai combien de fois? 3 fois. Donc moi c'est à cause de zemi ata na mbala liboso. Je crois que jour à souka babimaki na Mike Alambai ezaki jour abimaki Mike Alambai abimaki na etant azaki na règle. Zemi yango nazomi tuna ekotaki mbala liboso babimaki na Mike Alambai ekotaki mbala mibale babimaki na Mike Alambai to ekotaki mbala ya souka babimaki na Mike Alambai to azaki na règle mais babimaki na ndenga sima. Mais dadi siko nazaki komi tuna za analyse. Ce qui mbala ya souka babimé na Mike Alambai na ndenge ya sima po azaki na règle, c'est que zemi ezalaki te. Ce qui moi ça réglé, c'est que zemi moyen kota ezate. Parce que règle ezali conséquence. Hein? Conséquence ya ovule. Tango epanzana na libumu moi si yango salaka règle. Pona koloba que moi si oza féconde te. Nde règle bimara. Si qu'on a soloba yambala liboso, c'est que yambala liboso na yambala mibale wana eza analyse ya bandeko. Yambala liboso o babimena Mike Alambai zeme kota kite. Yambala mibale o babimena Mike Alambai zeme kota kite. Yambala misato babimena Mike Alambai zeme kotite po babimaki na ndenga sima. Zeme kokota mwasi na ndenga sima te. Bo excusez nga pona ba terme nabi ke ba papa ba Hollanda, ba maman ba Hollanda, bana ba Hollanda photos na moi pudeur. Mais to le ba terme bo po ba tu ba comprendre. Ce qui est en misato, c'est que zeme kota qui te pose zeme kota jamais nanzela anal. Ton nanzela ya sima. En plus, bala liboso na ya mi balé zeme kota qui te pose troisième photo ba bimana Mike Alambai azala qui na règle. Et loko ça qui ba bimana Mike Alambai na bandenge wana simezaki parce que nanzela liboso abana ko régler makila. Si on lelo azosa la vidéo pour nous dire que azana zemi yango a justifié yango eza ya Mike Alambai kaka. Ce eza ya Mike Alambai, c'est que zaki pour la 4e fois. Biso to yeba kité. Ba bien mais na audio to yoka ka lobi ke doze ye azo confirmer que eza. Dadi, non yebi selo romoro. Kosela nzambe ezali panangu batea. So diable alingi akota na mission na vie ya mutu abebisa vie ya mutu akobebisa yango. Naza penda wana te po batu ba comprendre si je parti wana mabe ba finga biso trop. Ba yebi na ko to côté la Mike Alambai non sauter yango. Mais dadi to zwa bonzambe no to tsamu panzi to sala analyse ya vidéo le roi bato mayele. Zemi wana koloba ya Mike Alambai eza ya Mike Alambai ndenge nini. Ya lo baba bima 3 fois.
Mais l'homme de Dieu est ça. Bala ya suka babimi na mai kalamba babimi na tango azaki na règle et babimi na nzela sima. Zema ngo kokota ndenge nini to sa analyse. Mais l'homme de Dieu est ça dans moi et ça. Zana sisa, zana sisa s'appelle le moko. Si ça rappelle dans le ndenge nini na kopesa ba conseil na bandeko nyonso tout baza ba célibataire. Kozala célibataire ezali malchance te mais kozala célibataire c'est une grâce. Dadi, le loba marié belé bazo souffrir. Imaginez bali moi si mais moi ça trompe par ailleurs na katanda wa libala. Tu sais ce que ça fait? Azole kana meda azole bakaza na zemi ya Mike Alambai et pourtant zali marié mobali na za ndako. Daniel Motofanda, est-ce que Bamaramutu Zara de me la batouane? Est-ce que c'est un solo? Est-ce que c'est un montage? C'est comme c'est un scénario. On va tenir ça dans cinéma. Et ça scénario va comique kaka, va jouer une intrigue, va tirer dans quatre histoire pour embrouiller bateau. Normalement c'est comme si Zawadi a une actrice, va passer mbongo pour bébé ça tombe sous l'image de l'église. Parce que n'engagez ni moi c'est libal la colle. Au sous qui on a été trompé mobile na yo, mais au lobby peine on va tromper mobile dans la position va bander aux la yo, ndo bimina Mike Alambai, allez au yo le bali sous ça na zemi ya mutu mususu, papa mobile ya moi za mutema libanga oh il bende alors capacité. Non mon makamo c'est comme ces films les montage non comprendre Zawadi a utilisé. Papa Zawadi a utilisé, ba foutier pour ça marambo yo. Moi ça libala rosa marambo te. Ya za famille te Zawadi. Papa n'a pas ses conseils te. Maman na ya za orpheline. Bon, il dit qu'il y a un sopé mouton vivre na poto pidère. Au moins sur le bino ne bobe bi sera barré. Image à bandero na biso basi ya poto. Au moins belé bazo tout la pona marambo. Balimbi sangai. Mais ne zo ba ke poto a faisait vivre na poto c'est quoi? Ndele à la vérité ah, c'est que le lot au moins ba comportement Zawadi. Hein? Ce qui basi ya poto ndongo le baba za bongo. C'est que ba tout la belé. Mobile l'union sur banga. Mobile mata mobile a toujours na ba bêtise ba erreur à ça la ça n'est pas encourageant. Mais moi ça en protéger mobile na yo. Donc bah c'est à poto ba ton pas bibali na bango hein. Des heures de ton père mobile ne ba boti na mobile babali mais à ton père mobile na yo. Mais quand même au cours de Bamaramba bon côté devant et Robi mi sabande ko biso mabe basala ka bon côté eza ko ba Marlène Safou basi malamu romone ba bêtise on a été depuis France maman catastrophe ouais maman romone na maramwana jamais mais eza le roi bador ba grande dame ba se respectera na Londres romone na maramwana jamais. Mais l'homme de Dieu, exactement. Tant que je à Porto, Marlène Safou place Azali, la mère de 4 de 8 trophées Azar Kanda. Et ça n'a pas bon côté. Mais ça photo na solo la na bande on a vu sur Porto, na tana bande musupe bazar ba comportement on est à bon côté. Tu comprends de l'eau comme mon code a dit. Tu comprends de l'eau comme mon corps. Et ça va que mission au moins moi si on a ça nango. Mission wana parce que tout le monde dans mon vidéo Mike Alambai ya mutakala te. Ce qui est ya solo de Zawadi obimena Mike Alambai la qui s'habille sur vidéo na mutakala. Est-ce que papa est-ce que beaucoup comprendre que les émissions ça va montage zela na ya malembe de Roger aloba na ngai fona loba tika na loba est-ce que beaucoup comprendre que ça va montage au filmer mutu pendant que ça na bilamba rapport c'est soni na ngwe sala marana mobile na bilamba après bilamba ngwe za pyjama te cagoule au moins cagoule Mike Alambai a la crise malaise na États-Unis et ça le même cagoule à l'attaque qui joue na mbeto ba filmer babima moi si ni abima mobile na bilamba ba filmer ndako oh mais ako ke peto musupe na ndako ne cuisine peut filmer mais biso to ça na ba preuve au moins ba bêtise o ça la marana na mama Moïse Mbiye oh moi sur moi no comme on est nani moi no Eliane aya sakana na batu embrouilla batu ti lelo je vais sauver les âmes a sauvera ba âme te batu belé ba c'est la vidéo mutakala abimi sango. Alors, on n'est pas là tous les sabbats, nous sommes dans l'analyse, dans la connerie, on met la rabisso, Moutara, c'est extap. On est à c'est extap. Nous sommes journalistes et YouTube, on c'est extap à Mike Alambai. C'est extap et ça la rabongo. Et ça, ma mission, mais ça, ma mission, mon gros raté.
Eh ba mission moko raté. En plus peut conseil on peut ça va mai kalambai. Moi sinon ça doit rapprocher té. Non c'est biso, non c'est bino que makambo comme le mai kalambai et ba compte à rendre. Ba pasteur ba na simana yango. On comprend? Ba chante peu ba na simana yango. On comprend? Il y a un compte à rendre, tant Moussou. Pourquoi tant Moïse Mbi a lobby on a plateau, a lobby on a prédication après Makambo Ebimi. Pour la nuit du temps, Ebimi après avoir la prédication Moïse Mbi a lobby on a Makambo Ebimi. Il y a un compte à rendre. Mais l'homme de Dieu, Eza d'âgement, philosophement, Loba, si je me trompe pas, si c'est Gabriel Marseille, il invite Toto de Banda Otanga. Et ça, biso, phrasement, Loba, que moi, ne doute pas. Ne doute pas de ta mère, mais doute de ton père. Alors, par rapport, bien sûr, je comprends bien le bani non. Biso, maman, Mtaïbara, Kolosé. Na comprendre yo. Na comprendre yo. Na comprendre yo, personne sur le bac. Maman, parce que aux autres défense, il y a pas bêtise. Dans une défense, il y a une question. Ndeko Zira, Ndeko Alain, Maman Tiffany le Nazaréen Mobimba, na tia carrière nanga en G. Zemi ane botam. Abota moi na tout le monde. Oh. Sur le lost cause aboti moi. Abota moi na tout le monde. En plus na senga bino boye. Mobali wana ya zawadi. Est-ce que ça mobali na ye penda? Parce que lorsque bimisi makambu, tu vois moi na Facebook, akangi photo na mobali moko ba publier. Est-ce que réellement zawadi elle est mariée? Oui. Ceux qui sont mariés, le col a bimisi vie na ye privé en public. Alia kolaksa bisope ba photo libala alaksa bisope acte de mariage na ye oyebi ndenge ndeko na Afrique du Sud asalaki na makambo sa etalaki mobali ya mwana ya mamolani le second tanga lobi ke basunoli pas mobali akeko bala na kini mwana mamolani abimisaki ba preuve po bato bamona ke non eza ba buzz te bazo créer ba histoire te bazo monter te le second abimisa ki ba preuve abimisi ba photo ya libala coutumier abimisi acte de mariage ne bato ba dimaki que non Kevin abalaki le second yo pe zawadi si réellement oza marié oza actrice te comédienne bimisa biso ba acte de mariage tout le monde a date zelana sisa tout le monde a date tout le monde a ba photo ya mariage la sa biso ba preuve na mobali na yo parce que tout le monde déjà le mobali wana parce que normalement on a nion sur ça mais ça ba montage sur montage ça va dire faut la peuple de demi sous mais faut pas fondre biso mis sur le roi bato maele ba fondre biso mis sur le roi bato maele mobali ataza aza saint le roi la ngai donc c'est porter bêtise wana est-ce que vous avez déjà tenté à douter sur qu'on a sainteté là maman Tiffany moni dadi a douter na sainteté là est-ce que vous avez tenté si au moins le problème boy mobali mon côté à koki ko supporter bêtise tina niveau wana normalement na ko bana ne bandeli tina suka na maramboyo ezaraka oyebelo nizo salima wana ba profiter na faiblesse ya ba mai kalambai oui parce que c'est vrai et arriva ka ba makambo na esalema ba misé chrétien ebele baza ba via ba makangu ba via ba ekobo na ndenga cessé parce que ils ont profité en ça ba profiter na yango pour ba makambo za audio ba toucher salema ngai na pesi ga défi na pesi défi hein prouver biso que aux mariés ba acte ya mariage ba photo ya libala na yo to yeba ne longi po biso to ba analyste total longi ya zawadi ya lelo ne longi ya kala ate apina ba marié de toi zema na lobi ya mai kalambai abota to mona pe bande ko bokanga lo le 40e de Rogira ozonga lo le 40e c'est là lo le 40e le 21 boko edenga te awa pe na batu le 22 hein bande ko place boza le 23 place bozali boko ma date ya lelo le 23 mars hein boko ma date ya lelo le 23 mars parce que vidéo ne sera mis lelo boko ma date lelo le 23 mars alobi aza zemi ya mai kalambai total azemi total obota toko calculer nyonso musala banaliste ya ngwana pe to découvrir ngana lobi
Abota. Ok, voilà. On a noté le 23 mars, Zema Zawadi, à Mike Kalamai. Voilà l'homme de Dieu. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fête aux amis, numéro en contact. On va contacter dans zone. Mot de la fête Zara, na sepeli Kozana Bino dans les Nazaréens. Vous recherchez sur Facebook, bienvenue Biano Waka Pinga. Vous avez contact, vous avez plus 243 97 60 37 626. Plus 243 97 60 37 626. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci. L'équipe Mobimba, les Nazariens, je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa. Je dis aussi un grand merci à Giro Azeka, c'est ma caméra. Naboso la peine Zawadi, ça la promotion, il y a un clip na la chaîne Bino. Niboso, Sima, les clips pas bien, gloire en Zambé, les clips pas bien. Alors il faut. Alors les gâter sa promotion. Pour vous, c'est les gars, tout ça, on dirait que Bolingi, si vous avez un clip, on a bossé les promotions. Non, l'homme de Bisso, juste au Samsan, Bisso, nous sommes au milieu du village, habité à Moutounion, sur la poste. Mais un clip n'est pas bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Musique chrétienne n'est pas passée. L'homme de Bisso, c'est le bien. Vous avez bien la musique chrétienne. Inspiration, on a peine. Ah, oui, vous savez la musique chrétienne, ma casse. Il y a une chance à Maman Tiffany Moko. On a génération si Katopia a une chance. Musique chrétienne, il y a une. Ni mon bonhomme qui va mettre moi quand même a raison pour featuring. Il va y mani. L'émission Katanité. Bafouah, la vitamine collée. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete